nalanda ba makamune mususu te o fali boye natala kaka ba boulot fali asalaka fali apesaka pe valeur pe makasi na kati ya mboka na biso oyo ba ligérien ba beti fali abeti bango kuna pe ba sentir keba donc fali aza musicien moko ya kosakana na été donc aza mamutu munene na mboka na biso bon seleyo biso moko ne biso na biso ne ba artiste olega na TV kofinga baninga na loyenge mais pour ndima no pe fali hein souvent dipena bo te moi na mai pena c'est bon mais fona ndima etanga osala boulot na ye hein bébé kuta botami sika azo ndima fali hein bongo ngana ndima ete donc fona ndima wa bébé kona bu bébé azo ndima fali pupa azo Mbappé chéri nanga kana sika o comprendre donc aza musicien moko foko pesa ka valeur animateur mususu pe bazo se plesa na bango ngati baza ba impoli baza ba impoli balingi kofinga bato balingi kodimine bato Bill Keaton ye na bengaka ye maréchal animateur donc ye aza likolo Bill Keaton aza vrai animateur ti lelo asila te abwakaka bakri na ye kitoko chers amis internautes de www.cliboa.com, amis fidèles de cette émission Mégane Entretien, présenté par Priscilla Mankongila la Mégane. Je vous dis bonne année à vous tous qui aiment bien cette grande site hein, qui est la www.cliboa.com. Merci pour votre attention, votre fidélité, votre partenance aussi dans ces grands sites cliboa.com. Merci à vous tous. Je dis un grand merci aux géniteurs de ce grand site de la nation. Tonton Banda, l'homme qui promeut, qui réalise de la nation. Tonton Banda, et ça la biso bien entendu, de la nation Bazalara. Et de la nation, que nous pensons, bon, la pichu mangaya ska, balabi moto à tchaka l'inzara, c'est bon. Et merci beaucoup à toi, pichu mangaya, et merci à Berger Junior le pasteur, quoi, merci. Et je dis un grand merci à Herman Emporio garçon. Hein? Nanda Bozong, c'est parce que m'a recherché quoi, dans la recherché, on a ah ouais, c'est Herman Emporio, garçon slim. Merci à vous tous qui aiment bien cette émission. Au général John Chibangu, bonne année à vous. Place aux allées aux Hollanda. Émission Mégane Entretien. Bonne année à Batunion, Sobalinga Abisso. Et là, je suis ici à Plan Beauvau, là où se trouve l'agence Nabiso Moya Gitoko. Donc, tout ça, vraiment, on a raté l'agence où il y a un bibiso lelo. Sweet Home. Il y aura un anglais, donc Sweet Home. Et ça, bibiso plaisir, en tout cas, il y a un bibiso bien. Et alors, tout cela, il y a le doyen, c'est le que. Le doyen Zalara, APK le doyen, on dit le doyen, et na c'est pas le cas pour la monnaie santé qui toque, il est important, oui, ça a plaisir santé, vraiment, qui toque comme ma casse. Merci à Yves Njoli les boucliers, vieux pont, le conseiller Yves Njoli les boucliers, Oumela, donc Oumela Roy Salo bien, filé Kamakambo Kevin, vous a vraiment ébélé. Je vais recevoir mon invité, Ali Mbonda. Ah, ça la vie bien. Bonne année. Bonne année. Pareillement. Na Koti. Yo po Koti. Ouais, na Koti na ngolo nzambe yo mo yebi. Non, ko banga te po toza déjà na chaîne na biso ya. Keboa, pichumangaya yebi. Tango la longue na Europe aye, ils déjà bangolo mo boye. Ils ba lumière quoi. Donc a ko pesanga déjà mapamboli. Voilà, tu côté la bambula sika, mais tu as autant de ming, la santé est un peu maigrichon, tout ça là, mais nous avons une bonne santé, ouais, ça a bon chic, bon genre, kaka, biso to pesa magu,
topesa elengi na kati ya masolo yango, donc il faut zaka propre. Naza premier percussionniste oyo apesaka valeur quoi na ba percussionniste mususu po ba misusu pe bazwaka babula ngo ndiye mona azoya salite oyo il faut zaka ma élégant za propre oyo lo ba présent na biso papa chéri présent na biso de la forêt qu'il faut bon chic bon genre, donc faut zaka genre lunette ya kitoko tenir bien, tant aux inspirés, tant aux autres. Ouais. On a des gens, ils te contactent les outils pour, il y a des gens, voilà, qui savent, ma solo pour toi, barola, ta maman, sous et bandai panaï. Voilà, merci beaucoup Alim Bonda les doyens. Là, on va se mettre déjà avec Alim Bonda, il y a un abysso, donc tout solo là. Naïe, tout va dans tout solo là, par rapport kaka, tu évites ton komi wapi, tu kende wapi, l'orchestre n'habite, tu évites, tu es wapi. En tout cas, je dis un grand merci Nabino, tout beau yeux, mon temps Yolanda Bisso, pour continuer car Yolanda Bisso. Merci à Papi Bissala, le crack du barreau. Et à l'issue de Pessio Moutouana, c'est bon voir. Papi Bissala, le crack du barreau. Ouais, moté, tu Pessio, bonne fête, non? To pesipe ba to souhaiter na ba neo to koti nzamba sunga bisala siko so tozo koba kaka tozo koba to ye awana ya Fatou Njoli madema ya Londres ya Fatou Njoli ouais to ye pe to souhaiter ba bonne année na ye pe na ba mbula sika to koti Fatou Njoli to pesipe ba mbota trop na moni était mes combo déjà frappé Fatou Njoli à Angleterre en quatre Angleterre dans anglais. Ouais, bon. Afi Mayambo pe la guerrière au déjà anniversaire année Kalaming était au CP là. Afi Mayambo. Afi Mayambo pe to pese ba mbote na ye. To yebi ke kalate to mona na ye. Donc ba bisous trop quoi, ba bonne année, ba voilà, bonne année à vous tous hein, vos 8 ans, vos Yolanda Bisso en tout cas tout ça on a Alim Bonda les doyens. Alim Bonda santé non deni. Tout le monde qui au penza mon genre mais c'est quoi penza c'est bon. Et moi qu'est-ce que tu te dis? Rétablissement déjà côté pe musala linge banda. Ouais, Moussa les Alaranango, pour des gens à travailler dans le studio. On a travaillé dans le studio. Ils ont un siège dans l'agence, ils ont une agence, ils ont un siège dans le bureau, ils ont un bon vent. Pour tout ça, une campagne, une bandale, une bumbugal. Donc, ils ont tout ça là, on a vu ça, on a vu ça pour nous, on a soutenu. Donc, Claude Fatake, tout ça, Gino. Zana batu belé o bazara simana. Et depuis au bela kiwana makambo me belé tout le monde me ba cracher ça me de trop et yo moko tongo santé na yo ba artiste ni de jeu ba citoyen ki yo o bazala ki toujours wana banda ko compatir na passion zala ki nango o yo mobité non même na guéri boyé mais artiste on dé penza. Ouais ndeti artiste o a contacter ngali boso za Riche wata Gogane le grand monsieur Nabingakaye ambassadeur de l'ambassadeur. Ouais, il vraiment dans un souci na ngabima makasi atika ngate totanga yoka kibongo contacta ki ba maser o abondeko banda traiter ngai po ngaba traiter na ba maser oyo baza ba minganga balandela santé richa contacta ki bango atinda ki pe ba ndenge sengara ba mbongo pona basa kosomba ba kisi tout richa salaki yem ta contacta ngana liboso après na poto kuna mimishe Cambodge tout la na joli mayala yazana actrice était mais azalwa ba maman présente so ba simba ba orchestre mona Paris mona bandal na balari mère joli mayala ba masanga fa juju mwanga atika kingaite ba noka ya wenge bata wenge na batu mususu ka wenge te ka batu mususu pe leti juju mwanga zaga na wenge te aza ba orchestre tout ba soutenir biso nde juju mwanga playboy atika kingate oizwa musika sika mutu na biso artiste ye patika ngate azali na souci na ngai flamme kapaya abenga nga toujours ba mabondeli na téléphone tout et les bango moko non baza mo ebele hein bato ngo ba soutenir ki les bango moko tango osura na bango ba propose ko be lokote ba pe ba saka soutenir ka te bundo a mobile to ma proposition pe yana te bango ne bazana ba koki ko lo ba bongo te ezaka nga mongo nde volonté na nga po oya bango za ya ngai donc bango ba ko banda te doyen za ne non cheta gola alinga nga mingi to zalaka na ye to fandaka na ye mais ba contre taka ezo zala ya mo ye pe ba voyage ba makambo ebele
ndeti Watanabe orchestre wana eza ya ngai orchestre wata eza ya ngai po ele wata elinga Héritier Wata donc soki naza na besoin parfois nazala na ye tosangana na ye eza kaka motema nanga eza problème teovandelaka kote héritier seke kote héritier nde makambo eza partout makambo ezalaka nango osiko ayokaka ope totalaka ayokaka ngai yaya soki obengi mpena boye Wata nalobi boye ayokaka ngai moi teke ntango nabengaki ntango nabelaki nga mpe nabengaki ayoki nga mpe asali action ntango mpe azwaki makambo biso tu tozali na susi ya bamakambo ke eza makambo fo tozala na ye totya poa eza te ke mpo moto azwi parfois problème bosundola non eza nango bamakambo avia moto eza via moto wana baprive na ye etali ngai te donc asala bafilme na ye asala boye etali kaka ye donc mutu na mutu aza na bavi na ye ne tokenda totala mpe baimage ya baaméricain mwa américain moko parfois osala image na ye baclip parfois aza na ye mpe ni tomonaka yango donc etali bango kaka héritier mpe bamakambo na ye mosusu bavie privé na ye etali kaka ye ngai jamais nakokomate nango bie bokanga héritier bosala bonon mpo lwa wana toyebi yango te wana makambo ya Wata ozo comprendre mutu na mutu aza na vie privé na ye na kati ya mboka mutu na mutu mpe aza na babie na ye aza mpe na mabe na ye wana eza vie privé na ye bakontinue biso mpe bamonaki ke bakokota yango vraimen te mpo eza vie privé na ye makambo na ye wana na bato ya mayele batiali bamo te peti azala ne kaka libanda po eza makambo na bango bamusicien donc etali biso te voilà tozo continuer na yo et tomoni c'est le scram ok déjà Kinshasa ou tomoni kipande ko soutenir yo est-ce que bosi pe m'attend déjà ya monana ouais c'est le Seba tozali na ye azali babanda États-Unis abengaki nga tobenganaka na ye tia ye mpe tokutani aya komona nga mpe nakenda kotala ye kitoko ayambaki nga bien moni présence eleki nango mbongo eza kaka te mpo so bokutani na moto ape so beba mbongo beba forme te biso te nga mona na famille ya monene nana na bagrand frère na ngai lokola Sule Bwangala donc ye banda papa wemba azalaki mamba bilamba kutu kolobela ete oyezwa Jean-Jacques Bwangala ba Ivili yau naza na ba Garisha Moba ba Mishadaya na lemwela na bata ba forme belé na poto ba pichuma nzwana nani papi masita mona ser nanga kufa atikela biso bana na ye donc nga ko noko na ye do bilamba esbele na Hollande ba papi la bonza la pokovola bonza do naza mwana batu ya minene ya bilamba babusi Moba bagarisha Moba bapichuma nzongani bakrisa manzongani mendenge ndeko na yo sole yo azana bakina ba crash ba teti aselo randa zala yango eko baratina bakini eko crashela ka fali eko crashela ka batu betant que posa mon doyen pono belo doya de mutakala moi tombe koto mona mai pena fo 12 bon omoni ba mambaselo moni fali aza des gens fali en tout cas na lingaki makasi po fali peta na belaki abengaki mena tokutani te ti lelo na tokutani te na mobutu donc aza donc pona ngai nalanda ba makamune mususu te o fali boye natala kaka babulo fali asalaka fali apesaka pe valeur pe makasi na kati ya mboka na biso oyo ba Ligérien ba beti fali abeti bango kuna pe ba santé keba donc fali aza musicien moko ya kosakana na été donc aza mutu munene na mboka na biso bon sele yo etaki ndeko na ngai pe ye pe aza mutu munene mais makambu na bango akoswana kofinga wana na moni yango te ipo ndima no pe fali ya so fandi pena bo te mona mai pena c'est bon mais fona ndima ye tanga osala boulot na ye hein bébé kuta botami sika azondima fali bongo ngana ndima ete donc fona ndima wa bébé kona bu bébé azondima fali pupa azoyemba pe chéri nanga kana sika o comprendre donc aza musicien moko foko pesaka valeur ndenge topesaka ba sheta gola taka shetani gola ninga yembaka wana bongo vraiment faire gola bato ndenge na ba papa banani bazondima mwana na yembaka bien ba papa babengaki bon pas comment déjà parents yembaka bien faire gola en tout cas bon chanteur nga bengaka pe de famille
donc azam ba musicien ba longoli biso ba chanteur o ba longoli biso soni po biso nde ba musicien ba instrumentiste ba to ensima ba benga bango ba musicien ba onde ba chanteur. Et ma différence c'est vraiment mingi tena kini amato ebeka musicien a musicien non les musiciens ya batasima biso nde ba musicien biso nde to betela bango ba guitare ba percussion ba arrangement eza biso po ya a checker la voix. Donc son et outa na sima arrangement o ba binga ngo so arrangement na za bien te moi pécha na ofanda ezate ya moni ba binga biso ba musicien mona te na fois ba cha nani ba cha percussionniste ba cha limonda et que quoi fa monument ba cha percussionniste ndetinga ba binga nzamba mbonda alimonda doyen de doyen na sala ba cri na sala ba chant na beta na guitare ngamoko na yemba kapé. Vous comprenez, n'inspire babiloko ebele. Mais c'est pas ta comment mingi te na wenge. À part quand. Ba ebi na bango mais to bimis ba na préparer pour ba bimisanga pe. D'être présent dans de la forêt ba na préparer pour bimisanga ke côté chant. Ah te ane mususu fona tikape do ayemba balbum na mususu na cha do ayemba pour na wenge ya maison mère. O tshaka pe nati nwa nzembo. Na cha ba chant d'être Crésoin Sengo. Kezwa sengo na London molimo na ngani so mimi vous comprenez okoleki satango ya pamanga na sina zuye bunga ngana Kezwa to yokana kalibala fide za chananga frère Patrice Ngoyi Musoko opresa sala vocal wana frère Patrice Ngoyi Musoko azalaka mosali ya Nzambe alakisanga lolenge ozomo éloge de l'île. Elogi de l'île moko sur la terre yakako salisanga mut de noyemba ba parti pour comprendre que ba œuvre ba nise bulabanga associé valable anise bulabanga otubenga mobimba pe o makenga ezanga ye mama alanda loko oyiga o mia la sama n'ébité dans la vana non bien parce que ozana banzembo o lelo éviter de regarder dans parler maroboye à limbonda mais nzolele quoi banzembe belle inspiration banzembe on peut ça là plus le bon temps ça là bas succès grave de na ba wenge wana de la foyer mo zo ba ça m'a ramené za le ba herman ampo et lelo yo de yo moko qu'est-ce que tu te dis aba parcours na yo carrière na yo tu es dans les néants tu es dans je sais pas aux anoka au planète ondeni te banzembo wana nazo préparer ba chant wana nenge ezara ba chant te kakati OK poto te kyango pa fa 10 000 euros 7 000 euros série wana ezambongo ebele tango ozwango na kin boyebika kin ezalaka soki poto tango ya fo ba mono na car fo lukanyo somba car bakar mususu za ba 15 000 ba 20 000 mbongo wana pa fa kozala vraiment na ba monta ba car yozo lingate ba collègue musu ba obakisa sumbongo wana na nenga relation na yo osumbika ofuti ba mai e yesu na boma matadi bando luka susu ba mbonga obimisango yo moketa ke star comprendre ba de carrière na yo na banzembo yo tangelinga wana carrière no ezana ngo ya ko telema to ezana ngo ya down comme ya okufa banzembo wana yo kufa te nzembe kufa te carrière mobimba ya ngwana ezana muté kufa mais nzembe rotika na ngo chef d'œuvre yango na loba na o carrière na be carrière no ke ya limbo na besi carrière ekufa soyo mo olingi mais biso tango ma tozana ba studio mote na biso ki ngana za na studio na préparer pa fa 10 chansons nga oyo na zo lingana bimisa ya sika déjà ba yoka gide ona embeli nga mote ta na embeli o kamu do ezade ya carrière mo bimba ya ngwana donc ba penser babilo na oyo sala mutu soko mutu ayo kyango do ali mo na mutasala nzembo wana ba misu ba yebi ba misu pe ba yebite ozomona tango soko ozo sala su biloko asika po eza ba biloko asika ti la quoi de la forêt boyoka ki na ba sha mususu ba Christine ngali boye esiliti mais eza nango po boyebeli tsone na ba biloko wana mais sikoyo boko lingara te kaka na conseil abeta kango face à la biloko asika yango c'est formidable mais mututu ayo kango pesa ba album na ya bia chuboli mamuke adindi nenge neza ba œuvre ya sika batu mususu bona cité nenge zolo baba ede la foka beti libanda mais batu bele baloba ka bongo mutu mususu amona ngo mabe mususu pa amona nango bien que a de la forêt beti formidable na bien ba mususu pe okate afute asane lo côté et lo ba makana ngo yona ebiso ke ngai pe nenge na utai na ba maladi na fandaki na totala na ngai
siko faut ba yoka siko biloko sika nde mikolo na préparer ndeti album na nga sika surprise osomona na oyela baba bilolo ba suile bwangala na tiki molimo na nga na bozoba ya loyenge ngana kabinzoto na nga kadona bisalela ya banganda oso comprendre na ena biloko mususu na ena ba pafana ba ngana oyemba te ngana pesaka ba chant na yembaka chanteur ba chanter ndisiko ko lamba yango pafana go benga chita gola yembela nga chant watanable yembela nga chant papa chéri présent wera oso comprendre biloko yango bandima te pona ni potango bango ba sel senga bulo banani boyaki ngape na ndima kiti o alimbo na beta bona beti jamais te na nolo ba ke pesa ngamo mosala bo non bongo te za musala tant présent ça album na ye faut travailler yango jamais tango za na wenge alimbo na ba okumiso metango komi ya yo mo indépendance komi ba komo nyata to fula yo ya kwa miel ye mo asali bon na ye héritier sala bon na ye monte ke bazaka ka ba héritier pour baza déjà na ba entreprise na bango asa akomi déjà patron na ndenge na ye cha muninga puande simplement o cha muninga po sala ke loko te na ko benga pe innocent ali déjà leader mazali kinanga aboya te aboya te obeta style nini o ya innocent zana nu grand arrangeur o afanda mana table mixage o yoka ba album na biso to salaka ya innocent mtasela biso ba arrangement soko ye bakate est ce que aboya kate asala pe ndeko na pona nini po ayebi bulo na préféré pafana yebe na benga ye asalela ba arrangement po ye ako edenga pa bi bulo nanga po ngande naza boye na yebi ba bulo ebele na bandi na ba style mususu pafana ko pesa innocent pense à moi ni nyangonga na sali eza ba style innocent la omona o biloko monda tena bana na migna ba koko fo babina ngana sakana kate ngana pesa ba krinani ya danger na banzo ka ba solo la bien na pesa ba biloko lokola teleja tu yambele musengo ya kusenga weransone bukalenge chichi balupe nyama tamba mbujimai ozomona isa yanga création nanga na pesi lokola ndoko bila benda ngo neti mangenge ngobili te ngana pesi idée nanga na etake mo nani nani Bill Keaton ye na bengaka ye maréchal animateur donc ye azali kolo na pesi ye na bike créophobie Bill tanga obwaka ngo ekosala su kitoko Bill abwaka cri et pesa danger vous comprenez mes mères Bill aussi landeni Bill grand animateur bongo azana entreprise na moi ozoloba innocent tout ça là mais ma crash wana ba makambo wana biso toza bata polémique te ngana za te ngana za star nazali musicien oyo yo otuninga ba question oyo nga na répondre yo do yo nde mutoko sala ba biloko wana ke ya otakaka te wana makamuna menga siko na tali ke Bill Keaton aza vrai animateur ti lelo silate abwaka ka bakina kitoko autobeta na ville ayambaki ngape kuna pe na ville abetaki vrai ndulu ngata na e panique à danger ta na simbi perki na tenana américaine moko ba uta ke États-Unis ya ka mati podom abini danger donc alelinga fort aleli Bill fort ayoki ba perki musupo mikolo na sali ba bilo mususu lokola ba chinois bazana mikuse ba me bazana ba plan kaya ba di peuple plan vous comprenez ba di peuple plan stade de mati plan avant obana ko ça ba chinois avant banana to avant to ça une interview au monite ke to solo like to solo li ma solo ni to ko loba par exemple o compagnie mne na lobité na lobi boy ba chinois bazana mikuse me bazana ba plan ga ba fondation ga ebine avant ba ça pas du peuple bandena ni mon c'est avant ba ça la stade bandena nini na plan avant ba ça la 59 ba na te photo ça la 59 c'est ba ba gars bo mona ba plan na bango ngwana te ba plein kasi te fondation na bango te na tuni so yeba ndene za gaya kasi bango ba bandi ngo nanu so ki ba lakisa ote
kasi te babani na avant tosala paye du peuple fo tobanda yango boye tosala yango monene boye ezala boye apres basali yango batongi yango basime ye banini ndeti plan nini paye du peuple ezala monene stade de martyr yo loba siko plan moke ya bachinois fondation ni ndako nini basali ya moke nga na ye basali stade paye du peuple monene basali stade de martyr monene basali cinquantenaire monene ozomona bacréation ozocrie cri oyo eza vraimen na nzela oye susu na bakri ya ventilateur vandilo kingo kaka boye olingi komona basi baleka te ozo comprendre mwasi moke aleka te fo kingo esala nini ebaluka nde biso bajo yo so ozoleka fo kingo na biso ebaluka te kingo wana babenga yango nini ventilateur donc kingo na biso epemaka te eza kaka boye tozobouche ozo comprendre sansir azali na eloko mabe kingo vandilo moi te kingo vandilo soki mwasi moko aleki pafa ya monene be mwasi moko ya moke be lokola yo fo chéri fo kaka doya limbonda balosa kingo fo natala kaka konalanda petio kaka musike do yango mona bulai do biso mpe tokomona bakingo vandilo do kingo na biso zobaluka lokola ventilateur omonaka te ventilateur esala directeur azana ayebi ventilateur. Le bible artiste faut éduquer masse nombre de dépraver la société apparemment dépravation na bino artiste au baby sa société ba nam su mère so moi la balanda bino alingam su ya lini nga beta kama ki mo chamo ya li au tindika mo insanité na kati et de moi en tant que parent qu'est-ce que tu vas au nolobani le tinga sala ba krina nga ya bien banzimu nga ya bien ba création sengo yo ka bétisité pour na yemba création sengo alina maïsa donc mobile moi sazolela mobali oya na ndaku to boko la bana omona to boko la bana to ko tsabango ba classe éducation bana na biso za la bien alingite mobile na déconner asala mabe batu musunde lo baba onde bayemba banzemba ba bêtise ba kra ba bêtise biso to yemba ba ndeti ba krina biso ventilateur ya bêtise te biso ba mibali tolula bino ba chinois bêtise avant tout ça la fondation avant tout ça la ndako to banana fondation vous comprenez to bandana ba biloko wana otenda kunanga eza bo émission na ngai fona lo baboye bon lingana biso ndeza un peu ma pauvre ndeti yo avant to banda émission fona ba bon question boye ko tuna ngote question boye tuna ngo jamais oyegamba moi limonda tala bodoin non hein faut te préparer yango o to préparer yango. Et la musique na biso so vandi tant que doyen est-ce que musique na biso ça toujours une évolution na ngondenge zalaka to eza un peu ils ont kita kaka par rapport ya artiste ne ba okumbela musique na biso zo kitate ezo kitate musique ne ba tumusu ba ba zo kitate musique na biso to zo betavement danger ba pays mususu ne bazo yi ba biso ba œuvre na biso ba bimela en danger vous comprenez babi mélange danger biso moko ne biso na biso ne ba artiste olega na TV kofinga baninga na loyenge koboya baninga obosani ke muninga naza mwasi naza na bana na biso toza da na bana bakola n'est-ce pas bien ponga na mukolo to banindu la ngompe leloti nga bana na musu basisa ba chika on comprendre na bota déjà avant ozomona pourtant to bandi ba succès na biso bandule na biso basi pe bazolanda biso belé poza wenge ozo na banzo ka ba kombo ya ba star ezana ka cha wenge ba grand do ba kombo wana tango ka ya kombo ya Weranson eza kombo mo kilo tant mutu abeta pemeni ya président Weranson mutu wana pesa na valeur tant mutu abeta pemeni ya président maréchal président Mukulu la nana kombo na papa chéri mutu ata pembeni na eza pe ka valeur. Moi si pas Lukape pas faire contacter yo aux pemeni ya batuana ba bote te po déjà mutu munene za lokolo sala na pembeni mona chef de l'état oza déjà na valeur pour ça la kuna donc j'étais oza mutu munene oza mutu mukete. Mais il y a des gens qui mais les aussi sa carrière noté na BCBG au lieu salaire ba il faut perdre so boy au mon témoin mon boulot écoute nga carrière na ngai eza funga moko na beta album nanu poto mona bana oyo ka ba elobi ba beti pe ba album na bango bazo vivre kaka fabrika sipe ayaki mouvement na biso nenga yaka so otali nenga yaka batu musupe ba cholaka menzamba pambola ti lelo bazo vivre fali pour pape ayaka quartier la tepe batu musuba na ndi mate lelo fali pour pa komi Mobutu akomi pe président akomi mutu munene
donc tozo féliciter eza makambo na vie faut ko luka kaka ndenge président mokolo loba faut ko bunda tango zo bunda ngai pe na travailler trop na beti fait de l'amour na beti ba solo la bien na beti ba IOA ba Pentagone ba intervention rapide na beti ba album suko ba luka ba ko luka pe ouais fa ce qu'on non lobi bien faut quand na beti ce album yana embelio ba les oreilles wana ba la beta pe album ya balle de match ya papa chéri pe bango de ba beta album na bango ya bango do fo ba beta bango moko makambo na bango eza ya bango ngai pe fona sala makambo na nga na tek nga pe na tek album na nga loko na ko tek 10 chansons na nga na bengi parfois présent JB ateli nga voix ayembi parfois des chants moko na bengi Cheta Gola petit na nga kwa David Bwaka Bill Kiton Bwaka inosa ko yemba ba ko yembela nga na ko pesa bango pe mbongo likambo ya ko teka wana est-ce que na kino pe mission so bateka nga album mais bato minene tant ba embelio ba ote ba somba mututo luka album adoya limona richa emba kyango bila Bwaka écrit ko teka ninga na luka kasi te ba partir ba ki pe mongo mizaki pe osezo a partir ba kombo nga na zotangi na yo ba ko luka bato ba yoka ba evre wana o ba saleli ngai papa chéri et bino bato bozusu bolongo orchestre wenge ke naka papa chéri c'est papa chéri te ka pa wata pourquoi vous prenez deux orchestres te moni président JB père de famille Marshal Mukulu papa Jean Bader donc yenenga zawana ye azali moni BCBG na kachakini oyo eza orchestre ya munene yenenga mabete eza orchestre ya munene à partir BCBG pe okomona pe mutu no moka bien ayaki pe na musique ya papa chéri bokutani na ye eza batokendaka ate pour la musique bato musoka ate na musique ya papa chéri landanga na kei na moni pozo orchestre munene loko maison mère eza orchestre munene yo yebi bato ebele longwe boya ka papa chéri luka guerre po mutu moka longwa pe aza na ete ndetinga ndetinga longwa la maison mère te na leka na TVT na omona ngate na o ngala longwe maison mère po biso toza ba cofondateur à plan toza makambo ebele tosala na makambo wana donc yango na biso te makambo se bandaka na plan ba fondation tout wana oka na plan na nenga mabete biso ndetinga limbo na doyen des doyens la main d'or fumwa boala o Richard Benganga ba miel de son nazali percussionniste na sali trop na salito tokenda ba poto pe tokenda kaka toboya ka poto teza bien mais toyaka na mboka na biso po biso to ba congolais tokenda ka lokwa mission de service to beti to zongi ndetinga na ambassade moyen mutapi melanga visa zate na kima na poto te donc il pose la mise en disponibilité to vanda no na vanda na ngate ezaka ba makambu ndenge na belaki na ndenge ba makambu so elekaki lokola na orchestre ba respect kuma kokima ba danseuse na biso a maison mère tolinga otanga ba kombo na bango te po soki na bando tanga ba kombo ba misu ba okana bango elukila mo ba problème na linga kotanga kolobela bango en général bango mo na mitema ba yebi o basala na Lubumbashi bango ba koma so to be to ke voyage na Lubumbashi so ba moni mbongo ekoti ndenge ba mbongo ekota ba bengisi bino pa fana mokonzi moko boye pa fa prêtre moko boye ate na besoin ya na yamba ba musicien de la forêt mais na canal à présent na bino take de la forêt prêtre na canal na e bino pe bo profiter po yende mutamemi bino pe bo profiter na kombo na e ayambi bino na ye moko mais bo profiter na kombo na e c'est normal yende mukolo groupe mais à partir mukolo groupe wana to zape na bantete na kati ndeti ngana za tête take yaya kakola za tête chef d'orchestre mieux de son chef de la discipline vous comprenez ce qui likambuza etake yo mukolo groupe yo patron o sala ne obenga biso ba chef wa na yoka likambu boye ba yebisa kingai pare tambuza na kati bisi bondo koloba boye ba bêtise mo elega ki wana ba makambo bele OK mutu te alobaki makambo mabe poto za wana Serge Maloka za ki wana o afilma présent puis petit présent Gino azala ki wana c'est nani sous trésor lumière azalaki wana pour ceux qui mabeza na wenge na nenga na ebeli wenge bazala na bachombo na bango bazwa ba image sozolo ba mabebe likambo ba filmer ba kepa de la forêt président la kutu boy pourtant ba la de la forêt ceux qui peuvent appeler ça ba mbongo so pa pesa nini wana ngana ebité mais ngai doya limbo na pona ke funda mutu pas de la forêt
tala mutu bo alobaki bo po bato bele pe balobaka lobaka oka ngai na bapesi nga boye te nga boye nayoki nanga me nga naza na courage wana te nake no funda mutu pona mona lobola soki na yebisi pafa komona o mabe vina o pe kosala nini ekobeba ekosala mabe pafa koloba ya loba ebongo savana koze bisusu te bena longole na mouvement wana déjà ngenge peso manke na ngoyo malikosa no libanda imankaka nga naza danger nga naza doyen na meilleur percussionniste ya Congo erreur bon ba erreur ezala na bango ki bayebi ki mutu na bango azate ezate ka mutu nyonso ka po abeta mbunda akokali na limbona non nga za doyen na sala ba chant en plus na mutu mona fidèle à Congo bato bele balingaka nga bakonje bele basepelaka na nga ba masa ba petit bato tina poto balingaka nga bayebi ke banda Mobutu président Mobutu banda zalaki tinzamba bengi nga nazalaka na bawenge tobeti ba Saddam Hussein tobeti ba IOA tobeti ba champ ebele ya danger ozo comprendre ba tant biso tobeta ba musicien mususu nde tobenga ba musicien ba chanteur ba ndoki ne pas fa ba chic ozo mo ba otala biso na ba TV mais le pe ba koma ba collègue na biso ba koma mo na biso nde biso ba kutomba masa na bango OK tout ça ba ya na bango mais tellement zumo un pas moko mona kono sa lokola bando ko sa lokola matela ka babiloko wana nga alinga ngote ya moni nga nazo na yebisa ki OK funa beta album na nga ya 10 chansons na ko benga batu na nga ona linga na mutema so na bengi parfois Héritier Watanable pour akoma président si ni pas respect na expliquer tala boy osani pour voir na eza kitoko ayembaka bien na ko pesa chanson na nga parfois moko na ko pesa pa famille ba la ko yemba kitoko ba somba album animation pe lo bebe ba ye animation na nga te nga za ba animateur na ngai yoko ponela nga ba animateur ti nga za ba animateur na nga o mutema na ngai yolinga ndeti nga na linga mingi Bill Clinton nalinga mingi nalinga elema Bill Clinton nalinga Kaluji nalinga logola ba tulogola ba oizo brigade c'est l'Europe poison na caché ozomona batu nanga ona lingaka babwakira nga cri bangwana na ba petit na biso sika ambulance pe azam vrai animateur ambulance wana monaka Roi David pe ozo comprendre mais Roi David va fana Roi David afana te yete Roi David afana na poto kuna Roi David afana na poto akufeli bamburugei abule lokola poto ko pesa yesu kinenge ni oke bongo te biso na kina tozana ba bulo ngala ba ko ponela nga ba animateur ti do ba animateur mususu pe bazo se plesa na bango ngati baza ba impoli baza ba impoli balingi ko finga bato balingi ko diminuer bato ba bia za suki tika otalo beso na ba makambo yo azali petit na ngana linga ke trop na sepelaka na ye mais siko mukola album na ngai na robua ki sabani matin na désordre te na robua ki sabani matin au moins te na otanga komba Bill Galaxy Bill vous comprenez donc ngai na bua ki saka bato yo o makila na ngai zo senga bato musu baleka na ba TV batanga kombo na ngate balobaka ba mabe ko finga ba ko to na tepe po beti bango 12 boye na beti mutu 12 te na lingi kaka o ya ngai ya mutema ne Bill Clinton na go benga sikoyo na un problème à go edenga na suka na baibalandio qu'est-ce qu'on peut retenir de Limbonda studio c'est bon makamno c'est bon et na bayayo o balinga rayo ouais na sepeli na chaîne nanu ya Keboa de la nation donc moi c'est mon respect maman journaliste kitoko ya éducation bwana bana poto bomo na gaga ana kina tozana ba belle fille ya GT aza fimo bien auti musika esa un interview donc na remixer na chaîne na bango Pichu Mangaya tina poto kuna na remixer place za na pesi ba bonane na e na Soule Bwangala Jean-Jacques Bwangala na pesi Gary Chamoba bambote trop na pesi Iviliau Mishada Santa Brice Moba Paju Simba j'en cité là na ebike Mikolo na Belgique na ebike Belgique ba makambo ya danger mais na OCP là état que journaliste nanga o pompelenga ka bato bato ngope
baza bato na yo agence ekozala be yo bandana kopompe bango agence na biso ya kitoko en tout cas agence na biso pena Sweet Homme voilà nayebi ke bato ya Angleterre ya Londres ya partout en tout cas ya USA États-Unis bolobaka anglais bo comprendre déjà que les Sweet Homme donc voilà et ça biso bien monde ya biso lelo et soutenir Charlie voilà Sweet Homme il y a Claude Fataki et je dis un remercie à Charlie Adjanga, merci au directeur Steve Bitangilai, merci beaucoup à toi et merci à Claude Fataki et les autres le propriétaire et Sekao en tout cas Avenue oh là là bon comprendre na Bovan avenir radio numéro 1 car no loin koto ya bino yebi Bovan sera ngwazala na Bovan voilà boyebi bino moko donc voilà Mondele Lili Jimmy grand danseur donc baza vraiment ebele mais star wazana Bovan bosani kombo na père veut faire rigole on va te mettre nga ba dévoiler bango te wana ba mité mananga wana ba mitema na ngai bango fo bazala kaka po chaîne oza chaîne moko eboyaka batu te eyamba batu grand cameraman na biso Herman Mpo yo boga donc tout garçon ba migolo na bien kaka terre olympique donc ye jeté ye ratina ndako ya ratina ndako ayebi ba parents na nga ayebi famille ya ou famille Jean-Jacques Bwangala famille Soule Bwangala ayebi bango en tout cas na pesi bana Belgique mbote jetibi lo mambote na pesi Guy Becker mbote Jean Cité là Joël Killer Patrick de Panama na Hollande Toyota Papi Masita Papi la Bonze Kofo la Bonza do batu bazé belé pour toza batana nous avons vraiment temps belé Ali Mbonda les doyens et sali biso plaisir ya ozana biso nakati ya Megan entretien voilà Herman Mpo yo fashion wana osala bongote Herman ndemba te tenda yo kité mwana monda mugaka pour batu bayi bara déjà album tenda inga na lingi yo bandeko ya kitoko minga ete tenda yo nalingi vraiment na motema nako banga o babotolanga te itendai maboko banke o wana ga ba chant te ba koyemba ngana za ba chant na voix o pena batoto ba fanatique ba se retrouver ngana za na banzemu na musu na oyemba lokola ba lokola chant o no yemba o to yemba na innocent la o mafuna innocent na yemba ni nyangonga na salio polelo na komi mabe moto soki asa donc bastila innocent na et ça la ngabe posa international toko binana na